province ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, toza précisément na commune ya Kisensu, bana tout ya Kisensu na pebino bambote yo bozo voler banda mboka, ba diaspora nyoso o yibi ko zamona Kisensu yeba ke commune na bino, caméra ya direct télévision officielle eza wana pona bino tout. Donc ceux qui se retrouver awa yeba ke commune yango tala simana ozomona wana eza nango fleuve Congo te, eza pe libulu te, eza de érosion oyo e kabola les deux côtés. Donc e kaboli côté mususu, côté musu batu baki, côté musu batu batikali e na kati wana bandako ezalaki. Donc de bomona érosion wana e bandi depuis na rail e mati jusqu'à d'état likolo vers campus. Eza soni na ville province ya Kinshasa, gouverneur de la ville a sali nini nde omoni siko tozo beta masolo ya érosion oyo na ba peuple congolais ba bita ya koto ya commune ya Kisensu oyo baza ba victime banda ko kenda ebele na cause ya érosion oyo, irresponsabilité ya gouverneur de la ville na biso ya André Kimbuta. D'ailleurs pekoto dans avenue oyo ezalaki avenue munene net bino na France na Paris ba avenue na bino parce que ya biso pe avenue ezaki avenue mulele avenue kenda kaka boy donc ba perda avenue ya munene oyo bane ko zwa bango de matete et mati bango jusqu'en campus jusqu'à détail kolo bana Kisensu o bozana poto boyebi ke avenue mulele eza ya bino quartier oyo commune oyo eza bino eza commune ya Kisensu tozobetaka masolo nango parce que babité à côté ba perdre biloko na bango bandako kei ba bloquer belé kei donc toyebite soki bandako kozongaka na nenini tozana papa auto koutier pembeni à perdre 3 ndako na successif ba locataire ba kei donc yemo articali on ne sait jamais soki yepe akokende après 2 jours 3 jours tozana pembeni tozobete masolo na ndenge kaka ezalaka Congo direct officiel par le bique yangone makambo etali ezaka kana émission solo la bientôt c'est la ba découverte platini ville province ya Kinshasa eza ya kobeba soit ebeba to kolakisa bino parce que mutu na mutu azali bana mboka aiba kwa kosala intervention ya commune na awa tozana commune ya Kisensu bana Kisensu bozana poto tala commune na bino yango tala érosion ekaboli mboka donc ya koloba ezate tozana papa na habité ko kopesa suma quelques témoignages moko na libulu oza elimuselo bandako ou elimuselo bandako témoignage nanga eza boye awa na kati ya Kisensu na avenue Mulele tokoti a mwa kala depuis 60 sikoyo evalé ko banda na 2092 jusqu'au moment valé ko munene. Alors 3 ndako nazalaki nango awa ya ba locataire ke inatika na mwa morceau ya ndako naza kolala batu bazate. Alors na ebité soki na okomati na avril pona bambula awa eleki makasi. Mais papa cause érosion eza cause nango eza sirnini parce que to moni c'est un avenue mulele et bukana et komika érosion munene bo quand tenir ya érosion provocation nango euta nani provocation érosion oyo ezali quantité kilo ya mai oyo euta likolo yango na ekusha a na c siko biso kwa to na descendre près un virage yango na siko mai ekitaka mbangu kusheleki mingi donc moi ko supporter mai wana ezatata bosali ba tanki likolo po kanga mai esimba te mai fotobola yango ezo akufunga na munene boy eza kofunga na munene boy papa tozobetaka masolo ya érosion na commune ya Kisensu papa est-ce que depuis 2011 gouverneur de la ville André Kimbuta a joué charge ya ko gérer ville province ya Kinshasa anyata makolo na commune ya Kisensu pena ba koto na ba danger oyo azwa temps ya ko consister bino otake gouverneur de la ville bon pona biso ba toza koto yo tomonaki gouverneur de la ville te ti esala raboye toza kaka boye tomonaki ete intervention mon côté bozui ata ya bato libanda ata ba ONG ou bien ba sango po bango pe bazaka ka ba congolais ata soutien mon côté bozui ki pona solution érosion soutien zali pona Banque mondiale ayaka aye a visiter banda Banque mondiale ayaki année passée tout ça les 6 mois tout moni Banque mondiale ba mi tuke telemi na prince bango ba yeko tala vallée kuna bande tout moni sous Banque mondiale 2 fois tout moni sous Banque mondiale 3 fois mais jusqu'au moment tout ce sera solutionné. Pona yo soki lelo balobi bazong sa gouverneur de la ville André Kimbuta na ba érosion aboye pona yo azalaka gouverneur jusqu'à 2023 encore. Pona ngai na mona ki était bon na ebité soki maloba oyo nini ngana kokoloba po wana ya makamu na bino. Voilà fidèles téléspectateurs, on a papa comment nani? Comment on a Jean-Paul?
Voilà, fidèles téléspectateurs, tous là qui n'a pas Japol, compte tenu à érosion au Bozomona, tous awa Arnold, Mobos, Talara, Kamakambongo, donc Biloro, il faut que Congo direct officiel né. Et l'accès on a grand monteur et grand caméraman, nous avons Simona. Bakambetali, balobi yenda bigi Makambetali, babi grâce, Massamba Toza. Merci papa, félicitations, Nzamba Pambolabino, Tozana Bino en cœur, Tobana Gozala Gazala parce que et senga présence na biso to le capé bapui ya libanda pour tout trouver solution ya côté na commune Gisensu. Merci. Merci na sepeli mingi. Merci papa. Les téléspectateurs toujours continuer toujours ko l'axabino commune ya Gisensu, toujours na commune Gisensu oza ba érosion bandako ya batu ekenda tellement ebele oza avenue Madimba place ni bozomo na ndako ya étage ya kitoko boye kekaka boye toza na ville province ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo ba érosion oyo tuyebi cause nango te ba accident salama ebele bandako ya batu ekenda vont même batu na sia pongi ekei. Donc, tout ce comprend une solution ni le gouvernement congolais à Zozo pour le peuple congolais à côté. Il y a commune ya Kisensu, 24 communes, il y a République démocratique du Congo, y compris na Kisensu. Tout ce bête masolo, awa li boulou munene oza na Avenue Madimba ne place nini. Ba érosion ezo salama chaque année depuis ba érosion banda solution mon raté. Tout ce kitana masanangai masamba na kati ya érosion toé ba nini eza kuna tout monde ba sac toé ba nani o yazu idée à sala ba sac o ce que za gouvernement congolais. Félicitations ceux qui peut eza partenariat ya batu ba député to vota bango to bossa la action o egozala bien to zo betara masolo awa toujours na Madimba contenu ya libulu eza ya munene makasi awa libulu ya munene za awa toto bonjour na mon hôtel na avenue Madimba place ni érosion munene salami et 8 ans combien d'années et cause érosion oyo normalement ezani bon en cause raison o ezali pona mai ne uta likolo buye ya onde le kaka buye parce que tozana nzela malungati na commune ya Gisensu surtout tozana ba terrasse minene ti o ko prendre ezwa mai eki na ngoti place vandara ezati ya ngomona ba mai de bodaka e sala be ozo buye buka bandaka batu donc e sala ba dégâts mabe au senti bolani na butu membule banzi batu donc o bala pinepina libulu do ma plein ba palais qui donc nyoso esala bueza po tozana banzela malungati na Gisensu po tozali donc tozo kimba fond na Gisensu ba terrasse minene o ko mama ya tati kuna na fleuve ezati mais tozana banzela o ezakia ba rocha pina kenzela kia esa kia po Gisensu pesa na valet tozana ba place belé o ezakia ba mabulu o ba rosa onga banzela e roza pe ba graba banzela makasi na Gisensu. Neti na avenue Madimba netoza awa avenue Madimba tout droit boy ceux qui pena ke babi ba canaliser on ba tia makadam ero bimati jusqu'à wapi neti avenue Madimba tout droit boy banana si tili kolo boy ceux qui ba ba tia prince ceux qui mati wapi ceux qui ba ba tia prince banana si tili kolo boy ero bima sina avenue de l'école avenue oza mulai mais pona shima boy ko simbati ezaka shima ezakia ba mabulo ndenge zaleli ndenge pe basala banzila po ba mabulo ndenge zaleli ezali ba balabala minene fo basala ndenzila ba mabulo ndenge zaleli wa Gisensu kubonga na ndinga bien. Voilà qui sait sur le bon année bien toi na commune qui sait sur avenue Madimba les boulot bomona ba congolais ozo vivre libana mboka boye bake to na ville province ya Kinshasa place ya André Kimbota yango azalaki aza gouverneur de la ville na makambo ya boye tolo bate donc ezo zora bango temps parce que mon boss Arnold vraiment talara qui sait sur yango ba collègue na yo ba mi na yo ba na ville do bazara na ville province Kinshasa bazo voler libanda yebisama ke commune na bango basala effort ya kosala moi eloko parce que bandeko na bango awa na commune ya Gisensu baza menacé makasi na ba érosion o bozomona eza na ngote ke sérénité ezaka érosion contenu ya mai charge ekoki yango te ba mai ezouta likola ba campus ezouta ba d'état ezokita boye po kende fleuve eloko ezangi na canalisation de esengaki gouverneur de la ville asala yango take gouverneur na ba mbongo ya ba peuple congolais ba foutre la ba impôt ba taxe il fallait ki asala bango musala o mais toujours continuer toujours ko vivre érosion oyo na grand caméraman o alobiki marambo Itali PC logo mambo Itali donc toujours bete masona masamba grâce tozaka naye en tout cas esala bino zuate toujours kita na kati érosion o bomona auto kota na kati to kota to ba nani asala ki ba azoki ide asala ba saki oyo ceza député tokoye ba ki député asala ki bilo auto luka e poto lakisa bino bana poto ke Congo ezaka Congo donc tozana richesse ya nyoso tokoza la boité quand même tokoza la boité. Boue vraiment avenir du toko munene boue et chaque ya makasi bané ebele banda ko bato kei
y compris ndako bato général tala ndako étage ikei donc pour au monage ezaka makambo ya gouvernement congolais. Érosion dans la ville province en Kinshasa, précisément dans la commune de Kisensu. Donc, Makamba Boy, Congo est riche, tous en agnoso, n'engue baïb sarabiso, na constitution mboka, na ba richesse tous en ango. Na habite sur na ba érosion et baxiam na kati. Tolo bâtiment mbetali. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Direct télévision Ezanayo. Oui, oui. Tous en commune de Kisensu. Précisément na veni o ya munene tout le monde banzeleza te, madimba, ba érosion makasi ya minene. Cause ya ba érosion o ezani. Cause à l'érosion, il y a un manque qui a coûté la population, l'État a tarabissoté. Il y a une cause à l'érosion. L'érosion, c'est la population, il faut l'État à Simbabiso. L'État, il faut attendre la moutoune, si quand nous sommes yazali. Mais tant qu'on a bâti biso boy. Banda kozo kende, on monte plus de 50 000 ndaku yango nyo sekei. Peso continue quand même ti kuna ebima et kotati na lemba. Libulu oyo. Biso mo na makasi na biso mo na quartier, to simbi libulu ma muke, to zana ba moyen te. Simbi bouluma muke po e matamingi te yango no moni eteli mwa muke wana. J'espère que tout le monde oh eza gouverneur de la ville yemutu a sali ba misala oyo ou bien député bo votara na commune ya Kinsesu ou bien ba député provinciaux ou bien bino moko na ba effort na bino ou bien ba financer bino na sur le plan international libanda mboka. Te ba saki ozo mona to zaki na ba saki na biso moko. Après to yo mona commune ayoko pesa na ministère des travaux publics quelque ba saki ya pembe ayoko bakisa na sima. Parce que pembe ya kabiso mo ermo so dimanche be samedi toza jour férié to kenaka to sali musala to kota biso mo na libulu na bapau ya biso mo ya bandako to sali musala to zo faire arrêter libulu malem tinengo zo mona mouvement ezali so makasité souci na bino ezani ni babita ya commune ya Kisensu pona ba érosion oyo bandako bato ebele kenda j'espère bato ebele ba kufa alali na butu ndako ki yena bana famille ki solution ni bozui soit ozo lancer message nini na ba konzi bazo kamba mboka lo kwa Congo ba o ba koti sika po ba sala ba trouver solution mo na bino ba bité ya Kisensu koto communiquer o tozo lancer na ba o ba koti sika te ata na ba o ba koti sika ba mo bazo mona tala neti vaze na biso azalea wa balinga ba kufa na butu ndako nyose kendeki na ba o bazala ikala na ba o ba koti sika na ba o bazala ikala bazongi lisu bato sika batala makamezele kana Kisensu donc biso toza population congolaise te. Est-ce que depuis le gouverneur de la ville André Kimbuta Azwa gouvernorat ya ville 2011 à Kota Kisensu à vivre ba érosion Kimbuta a bien abi ba quartier na nyonso ya ville Kinshasa mais ndenge ni ntilelo atika biso kaka boy akipa Kisensu te ye wana soka kolongwa soko pe azolongwa soka azozonga to yebite na oyo remplacer tala non Kisensu. Et ceux qui sont André Kimbuta balongole te batikeka comme gouverneur bon ça la marche biso marche to sala na biso te mais yela ka biso intention na yela ka biso mingi soki koti biso na motema elle mo repesa ka biso bakanda mukolo ezali pe to sala marche pona libulo yo mukolo ezali. Merci so kanda mingi vraiment merci papa na oyo opesi explication pona ba mabul oyo plus de 1000 ndaku déjà mo zo mona ekei yango nezo kimata donc il nous fait disparaître les communes Kisensu pour ekota na lemba pour ekota na matete finalement. Merci fidèles téléspectateurs. Boss de boss place aux alliés Arnaud Vomaya Maramaboko la rangai Maramaboko la solo bien balu que solo bien. Bonjour. Bonjour papa. Aussi mbi luketo le problème c'est ça libulu kaka. Ndako na bino pe kenda. Kenda. Côté ni côté to telemi. Na liboso ko to telemi. Liboso kuna. Est-ce que ndako kenda ki
yo na papa na mama bokabona ndenge nini boza place moko betinga fala pa tantine na biso depuis ndoko kenda okimino erozo kisenso okino pa tantine parce que autant que jeune fille à côté message ezanini pour baninga ba jeune fille solution nini au sein na gouvernement congolais ba trouver côté pour ndako na bino zongo to singa na gouverneur ba sunga biso pour na érosion o bandoko nso keni makasi tande komi to dima ete kutulo lebe eko koma na niveau boy domingo lebe yate to zaka na souci que libulu o esila libulu o esila on a message ya jeune fille to kutane azo vivre habiter à ville province à Kinshasa na commune ya Gisensu ndega gezali masana masamba na habiter to avancer ndambu yaya tambusa biso to kende to nana bezo to koma na mutu wa nini na kono to koma kono po to eba soki bolekela kanzela nini donc talaka yo Arnaud boy mamba boy ça c'est un rôle voilà baby il a pas comme baby ouais comment ndako masamba grâce bon allez qui Merci fidèles téléspectateurs. Toujours continue toujours avec Sabino. Érosion Oza na ville province à Kinshasa, précisément la commune à Kisensu. Eza érosion pas maté tout le monde sur na foulou donc koto to habiter habiter à côté pour vivre nini en tout cas gouvernement congolais il faut que ça la loko vraiment tout ça quand même être humain tout ça donc batu loko la batu nyoso donc nengi yoza ministre nengi ba habiter à côté puis ba oza ba ministre donc seulement que ça bima awa en tout cas Arnaud vraiment na ko kangote mais tellement ya ka musala to saka musala en tout cas ezaka makambo kotoyo banda kwa batu kei kotoyo donc batu bazala lisusu vraiment trotté akola la bala la tantôt alali la ba commencer la ba somni pour érosion. Bonjour maman ko pesa biso moi d'été érosion pardon papa na loba na lembi biso lobaka mama to ba congolais ndako ekenda tozaki batu tozali na lupangu na biso tokomi suko futela tala ba papa bazwa da ya pension ba lembi siko ba banda suko futelaka akokoka na âge muto comme na 3e âge ko suko fute hein siko mama pour érosion oyo pour na yo taki mama moboti yo muto botaka ba député yo muto botaka président république yo muto botaka gouverneur de la ville ni abiso ya André Kimbuta yango to ebité koto yo ozwa chance mona kiti pour na mambo érosion oyo na mona été au sepela ya hôtel biso likamboti parce que ce qui a été solution papa solution toujours luka solution batu bana posa bavana bisika na bango me bazo nyoka bazo solution na ba obatikali biso miso ba mapangu na biso ke me ba obatikali na mabule comme ba mapangu te bazo la bango solution hein merci gouverneur de la ville bazo la bango solution bonjour papa tout ce que comment on a eu tous en quatre érosion aiza avenue monene donc il faisait la grand boulevard mais tout monde yo na quatre érosion tout se sacrifier pour na bino ba habiter à côté danger ya eloko oyo pour na yo habiter à côté au fait voir un bateau ba la non monde partout danger érosion oyo cause nango ezani bon danger ya érosion oyo cause nango ezali négligence nanu ya bakonzi oyo bauti ko diriger mboka ya RDC. Donc danger ça pour na bango parce que suivi na population ezate. Suivi ezate, population azo souffrir, population azana makoki ya kosala kunda érosion ote. Mais mutu azana makoki ya kokunda érosion oyo ezaka l'état. Mais l'état ayebi ke na kati ya Kisenso population ya mingi ezalia. Mais atiki biso kaka boye abandonné biso bamona ka pe voir même biso te na kati ya Kisenso to ebite bakanisaka nini ou bien bamona ka commune na Kisenso eza na kati ya centre ville te to ebite papa pona yo basaki to mona eza effort ya gouvernement congolais ou bien ba député bo votaki na côté oyo ou bien ba effort na bino moko en tout cas masula basaki oyo tozomona na kati érosion oyo bon pona ngai na landeli na nute za ba député ou bien po na ebi ke kozala pe calcul ya bandeko kaka ndenge bazomona souffrance eleki nde basangisi mwa bambongo na bango pona kosomba basaki oyo bameka osala musalo
nandimi te ke za ba député parce que combien de ça qui ezali au député ko somba et le côté mais tout ko voter qu'il sous voter député na bino abimi koto na commune na bino ki sensu abimi député provincial na député national est-ce que bozoka petan ya kobetela e porte autant que député o a vivre na commune ya Kisensu na ville province Kinshasa bon pour na nga na yebi ete ba député o to bimisi na Kisensu awa ba député oyo tobimisi pour le moment na minute oyo ba uti na opposition jusque là na babandi musala te mais toyebi ke soué na biso ezali tout le temps tokokomela bango tokosola na bango po batalela biso likambo mais jusque là na babandi musala te so babandi musala nde tokozwa ba capacité ya kosola na bango po batalela biso likambo ya érosion. Et bon bourgmestre ya commune ya Kisensu oyo intervention na yepo na bino babita na yepo ye azana bino face à face po na ye apport na ye na commune na ezani bon bourgmestre Kisensu jusque là ngati na telemi boye na ye bakapenda ye te même kombo na ye parce que babrukumeste batikala lisuba na ba communauté babrukumeste bakoma balongole bino mutu moko na mpasa baye kotia na Kisensu balongoli mutu moko boye na Selembao baye kotia na Kisensu jusque là batuana bayebi penza Kisensu malamu te moye batela biso likambo pona bango na mona kabon jusque là pour na Brukumestre soki alandela kabiso na Kisensu mbele érosion ekoko maboite. Voilà fidèles téléspectateurs, ba érosion oyo tozo betaka masolo ba érosion. Ba érosion ezana ba fulu, ba érosion oyo ezana ba sacré, en tout cas tozo comprendre te Arnaud Voma Maramba Boye ezaka na direct officiel tozo betaka masolo ndenge kaka ezalaka. En tout cas ezopesa soni, champion meilleur opesa la maramba ngoti. Na muke kuna tane commission mitso ba konza mboka o ba tsoleka botela biso marambo papa soko filmer tel senjele bandila libwa ko e bandaka kuna na 16 aka muke papa wazara ndako etage la ke pa na bo plastique ti ayo kufa njelo etieka boy ole ba soutenir na leader zara na bo plastique ba déchet bon njelo kangama libulu e kangama etika la ka boy ti lelo to lembi o mamu to lembi papa Félix ya hôtel biso makamandila o po aba nzela principal mulele ya ngwana kuna avenir so ba bi pense ko ta Kisensu ti ke ti boy e ko ta nzela o ya ma le basu nga ngaloba batela biso likamwa libulu o batela biso ngo vraiment bourgmestre abina Kisensu komona eh papa on question tu na finga to na yebi ete biso yebi ete ba chanda bango chaque semaine bourgmestre na yebi ete ngala fana Kisensu mais bourgmestre Kisensu to yebi na biso ete yeso yebi biso aya kota makambo nzela o ana suki wana. Merci fidèles téléspectateurs bourgmestre Kisensu ceux qui ont yebi érosion européenne ya solo en tout cas eza soni parce que ceux qui au vendre na Kisensu il faut oyeba kaka érosion oyo ceux qui oyebi yango te donc ensemble na gouverneur de la ville donc eza soni bomi benga bakino bourgmestre Kisensu ceux qui ozamona Kisensu ya solo ndenge ezalaka kenon bourgmestre il faut auta na commune na ye ceux qui oza vraiment na Kisensu vrai kinois en tout cas trouver solution à érosion oyo pardon ensemble na gouverneur de la ville en tout cas na gouvernement central pour ce botiga gouverneur de la ville mosusu ba capacité à zanango mais gouvernement central bosala pe effort ya kosala effort ya kokunda libulu opo via batu ebele ekina ba place u bandako ekei ba famille ebele ba kufi na se apongi don ndako pena mbule beti érosion elongoli ndako nyatina batu bakenda na érosion oti lelo solution ezala raté ezate ke pombongo ezangi na Congo te toza riche na nyoso na Afrique monde ati bazo vivre na biso téléphone biso to sala ngote mais ba matière ba sala ba téléphone ezouta na RDC mais to ko vivre boité quand même tout ça quand même bateau donc nde to za to betaka masolo érosion to na ba fulu donc solo mogeza so to kanga motema po to ba congolais mote papa nambo to linga to ba bourgmestre ya commune ya Kisensu kombo nene izalo Laurent Mbongo Fuma banga moyo yende bourgmestre bino commune ya Kisensu OK ce que contenu érosion oyo na ba foule oyo na ebité soza mona Kisensu pesa biso mo quelques détails otaki mona Kisensu érosion oyo bana ndenge nini peut comme na niveau oyo bato ba perdre bandako na bango bon eza moi passe au moni na débit banda e bandeli ya miri wa clôture avant ekoma awa eza kutu boyete eza na ko plat lokola mwenza weza ngambo wana eza bongo mais na ba année passée
ne comprendre et comme boy comprendre et comme boy ils a moi passe point inter pour comme na niveau oyo non lingo tela nga caméra zala beaucoup na caméra esa la pena ke ozo solo la makambo TV ne makambo ko pesa biso mu kongote po display ne makambo ça va nzela oyo ils a pla ko plat voilà uta débit avant moi tu as mal avec comme abou ya ko écouter makana na scène comprendre mais le lot est comme il kinda ku ya étage ils ont matati et comme na prince on comprendre baza wapi ba député baza wapi bo fotaki pe ba député à côté oh papa pourquoi pas nani abimaki oh Lombo abimaki mais Nerombongo bel Nerombongo Lorombo olobiang voilà Nerombongo Lorombo nga bana kivunda 19 comprendre oya komina bibelo kaboy baza wapi yo pe oza victime ya libulu oyo banda ko kenda oza victime papa banda minene oyo ekenda misu na ngai poto oya mai comprendre ezaki boyete mais comme na misu na ngai comprendre. Merci fidèles téléspectateurs, merci fidèles téléspectateurs. Tous les petits solo. Ni nango si la raté film, j'ai écouté si là na habité. Masa nanga na habité maman a la zo la. Non mon abaloni banzita bambou, ba sala surveille donc bazana besoin ndako na bango kendete pona ba bambou. Masa nanga masamba. Tolanda na maman za kuna ana besoin lobatara. Voilà fidèles téléspectateurs, talarande to mata ba montagne, to na ville province Kinshasa. Et ça là nango balabala normal. Bonjour. Tous na commune Gisensu précisément na ville province Kinshasa République démocratique du Congo ndengaka ezalaka toye poto le blabé érosion oyo eza na ville province Kinshasa précisément na commune na bino Gisensu ce osavement papa ya Gisensu mwana ya Gisensu oyebi Gisensu bien pesa biso explication claire contenu ya kotoyo na ebité e banda ndenge nini ekosuka pe ndenge nini makambo mboka ngoto memango wapi naza muleki nzela ça va muleki nzela mais pona yo ndenge omoni libulu oyo so danger na yo ndenge omona bandako déjà ba fissure eliami pona yo take congolais souci non ezani pona bandeko na koto mais pona bandeko na biso eza passe pe mawa naza na besoin gouvernement atale loko parce que ceux qui batiki boye milimo na bato ebele kubonga yango nde souci na ngai to renforcer pe na amour batangambo to ko sona parce que bambinza pesa ki pe boye mais na bolingo wa bimisema moye tant ba bandi mo le kam gouvernement pe ko tala pe moni pe équipe malam mais bolingo nde za penda makasi penda tena koto na yo kota koto pona za pe mo le kinzela. Bon dimanche. Merci fidèles téléspectateurs, tous les bétails mbote papa. O kanda nion. Tenana kanda te. Yo ko kangela ba député bo vota ba kanda kangela gouverneur bino ngasa na simple congolais netio. Ya contenu ya full oyo ba sac oyo érosion bandaka betekenda il paraîtrait général ndako ne peki. Donc érosion bangi nango grade à généralité ndako à général kei. Bon papa, libulu oyo en tout cas ça vraiment ba veni. Soto bito landela par rapport à ba veni oyo kufi. Et cause à la plus de 5 avenues to 6 au Koufi, libulu o ebomi. Libulu o ezalaka nango munene te, mais fera mesure bambou les obeta nde libulu o ezo fonga maboy. Et l'autre senginde na bakonzi en tout cas basunga biso parce que ezo boma biso bandaku tala bandaku vraiment tande tindaku mutatongi ndaku ne ya étage bongo mais ndaku ekuei. Pe libulu pe no esilité fira mesimbu le beta libulu pe eyaka munene bakonzi ba lo belo côté baya ba filima basala elo côté mindele baya batala elo côté donc tokema na passe na kisensu vraiment donc bakonzi ba okipe kisensu te bazo sunga biso te basunga biso vraiment par rapport à ba mabulu oyo esila vraiment. Merci mabulu esila mama pe kalate ndako ne pe oyo place totelemi ata atie ba garder feu ba bambu bakanga moyibi mayo ya mama pardon ngwangoyo. Merci aya na sepeli ko yoka en tout cas félicitations Natala Kolondako na moni mama telemi mama mbote bongo mbote papa mama kotombokila ngate ngape na congolais poso tombokila ngano lingo tombokila député na bino bofota ka bino baba boye ko mettre batali bulu o biso to sala yango te biso to zaka ka bato to pesa ba information po bango balanda baya kolela na bino nde esenga biso muto komisaka yango pona yo ndako no pe victime kalate e okende souci ezani mama konjolo so so kunda libulu oyo poto za kimia koto banda ko kebele koto ba venir bungi eza malamu te président sa sika aliko se pona libulu tolela ka pona bongo
Mais na moni basaki batie yo pe nde yo za victime c'est que yo pe déjà sur pe ça 5 ça saka. To batia basaki mais to sala misala basalaka babongisa la baonjela mais to éviter ba kontika ba mona ba yobongisa na nga lokolo bate ba député bo votaki koto basaliti ndenge nini pe bokenda obeta porte te na ba biro na bango po bino bo votaki bango po na ba biloko oyo bango nde ba lobela bino na assemblée nationale na gouvernement congolais as ba député bayaka to mona pe bango te bando asala kenda wapi to mona otaka kotala te pour la solution libulu ya komina kisensu pasi papa baluka solution libulu oh. Merci honorable Nerombongo Lucas Solution Elboulou ba habité à Kisensu baza awa baza bana Kisensu yo posa député ya Kisensu donc ezaka ka makambo bo pesa makambo ya yango yo zana problème Nerombongo yo na problème yo Nerombongo na roza la problème nete mais yende mutako lobela Kisensu mais aso lobela Kisensu te eloko te siko juste biso ba député ngo to vota akumisa fumo banga moyo mais tandis que libulu awa et si quand il y a fandara commune, fandara to souffrir. Premièrement, courant et ça passe, maï na passe, to éviter to sandeni, mabulu su yango. Si ko ye fuma banga moya nini. Soit ça fuma banga moya asola na gouvernement, ba c'est la biso libulu. Oh, merci fidèles téléspectateurs. Ni na réussi la raté. Maman, OK na yo olobite contenir le boulot. Babi ke yo peut kandeza makasi parce que to zo glisser yo na ngai do musolango yaka to pesare loko. O sera que loko makambetali mama libulu ndako général érosion bangeta général te ndako kei papa biso to na problème na bango te biso na sima na bango mais to voter bango to fungwe mitema neti ba mama ba voter bango si tout Nerombongo to sala effort to voter ya zui pe akanisa biso yo moko ba soki bo voter na zui na koya ko bongisa bino nzela banda kenda ti lelo azoya te akanisa biso nzela tane to komi ko devie to inga to kende bo tout droit mais talent to baluka to ken passe na ebisio mai pasi coura passe nzela pe yango ebukani siko ki député ngona ba ki to voter to sala le côté mama bongo bourgmestre bino ya commune ya Kisensu comment le venga na yeba te donc Kisensu bozana bino bourgmestre te na habité pona nga ndimi na ngate bourgmestre azali parce oui parce que azala ki me ko luka biso solution tanda ku yango kala te yo moko moni étage yango ne kei bon siko finalement nga pona nga ndimi na ngate bourgmestre azakane na Kisensu. Et ça li passe maman lobi ayebi koma bourgmestre na bangote en tout cas ezo sala passe ba bourgmestre bo sala rappeler quand même loko ba habiter na bino soki batiaka bino ba bourgmestre ya ba commune pour bozo rappeler la population yo o memeli gouverneur de la ville message on a gouverneur a remis le ministre en fonction ou premier ministre en Mboka et vous ça bien en tout cas maman merci félicitations au contribution au sali journal merci émission selon la bien comme la souka kaka nene ezalaka non si ça on a le boulot en tout cas na ruboka micro nega ezalaka parce que émission yo sala joua na tiki bino tout bana tout ya poto ba congolais nyoso zo vivre bana mboka soki olandi émission oyo été ya bino pe ba diaspora bozo fingaka na musika makambo etali yango ba mbongo na bino na poto boya pe bosangana na gouvernement congolais place bo aider bande na biso ki sensu en tout cas esalinga pasi érosion ebangi nango généralité dans étage ya général ekoi dans pona komona ke na érosion na pété eza eloko moko te eloko ni loko ya natanango merci émission sur la bien et comme la souka place ni to conclure émission awa nazana ta ko conclure yango ndenge sala mate po to zalaki na kati ya érosion pe mamoro na yo ki érosion on est bomona en tout cas ba imagine so bomoni bo pesa merci na imoko nani grâce masamba ba lobi ke makambe tali yene muto tala makambe ye muto sala makambe tali na mikolo na émission solo la bien merci à toi mon boss merci à toi mon boss merci à toi mon boss ba lobi ke yone makambo Arnaud vraiment émission solo la bien na tiki bino tout na suspense bana poto na roboa kalso mutu ta par boss nanga na caméraman sans oublier les grands réalisateurs chinois ya ba chinois na habité au na dank pose la solution ya commune Kisensu les grands réalisateurs monteurs merci et à toi madame Sandrine coordonnatrice ya Congo Direct officiel merci à toi et bon dimanche partout pour amis pour la solo.